Shalom, shalom na balandi surtout au bozwami partout éparpillé na monde entier bisika so bozali au bosepelaka na chaîne oyo nulle part ailleurs radio télé étoile du ciel na ba révélation kitoko bozwaka et lelo to yesus na ba ndaku na bino na ba bureau na bino na ba chambre na bino pona ko sepesa bino ndenge to mesana ko sepesa biso ko sepesa bino lelo to na tranche na biso ya témoignage au bolandaka to pe litatoli o batatola kana ibike na nzela ba témoignage o bozo zala pe édifier na nzela ba témoignage o bozo zala vraiment béni et lelo naza susunga moko te na plateau na ngai naza na évangéliste naza na frère na ngai Jérémy o to bandaki na première partie ya émission na biso to pe témoignage na biso lelo tozo kota na deuxième partie vraiment to kota na muzindo mais thème na biso to kolobela lelo par rapport ya témoignage o to kolobela na tina na envie pe molimo ya comparaison tokota lolenge nini ememaki ndeko na biso po ete yo emema lolenge wana te nakoloba mingi te napesaka merci epai na couple miko batika legreye na mama Lilian nzambe nanga apambola bino na initiation oyo bozwa na malamu po ete peuple nzambe ebikisama nakoloba mingi te malobeza na ngambu ya invité na ngai wana nazokende kopesa embote pe kotikeli maloba po ete ayeba kokota moko na témoignage na biso wana naki kopesa embote. Bonjour frère Jérémy. Bonjour, moi, journaliste. Merci, frère Jérémy. Là, vraiment, nous avons makasi ya koyambo sur na plateau nanga après ba mikole belé to ba ikozana na pour na témoignage vraiment nzamba zo lokumu pour tayebi koyamba biso. Susu ayi ko pesa so sungolu to ba susu koza ensemble na plateau pour na ba ko édifier toujours peuple na nzambe. Quand na ibisa kibino ke thème na biso les ali par rapport ya émission zali la comparaison topé la comparaison et l'envie. Nde akota nini esaki ete ayebana kotambusa vi na ye po ete yo mpe nanga so oza na molimo wana oyebana kotika yango parce que eza molimo ya nzambe te na wana nazopesa maloba epai na frère Jérémy, à vous la parole. Merci bandi na biso obamesa kola émission oyo émission esungaka bana na nzambe tozalaki na bino na 2015 anosai bino ki na kozonga lisusu na plateau kasungi nzambe pasungi ayambinga lisusu pona bato bazalaki te il faut na zonga so moi sima pona esala moi bien témoignage na biso to bandaki ezalaki par rapport à la vie ya Jérémy. Vie na nge ezalaki ndenge nini vie na nge ezalaki na banda nazala na mbongo to na mbongo na ndo sima na mbongo ekoma moma moko boye mbongo esilaki mbongo voie normale esili tombong esili elena muninga na ngamoko kana noteka ba téléphone wana zongi pour bato balanda ebiso te ba comprendre ndenge témoignage ndenge eza donc ayo na noteka ba téléphone aminate Jérémy na téléphone matininga trium ko oteka ba téléphone tekela ngango to kene pe prix apé singal to kene na marché bayaka to komi na bayaka to kuta pe na client ngape sa avance mbongo ngana boy ngabite si mbongo lobi na tongo kolo ya soko sisi nga na libéré yo téléphone ote Jérémy si mbaka mbongo okena téléphone ngabite keka na mbongo na ngape na zongi na téléphone muninga na ngabisi bon Jérémy problème ezate lobi kanga no ya na ba midi kozwa mbongo ngai problème ya et ça là que tonto lali na zi téléphone na tina charge tona charge nga na gela et comme il va vers 5h na ngi téléphone est sonné na bimi na salon table téléphone ezati mais na monga charger et salinga mo ki pelekes na ngambu na biso na fond porte na kina ngamba vi na mo tonton de watiseke dina ke pa na bipe numéro na ngai abipe et sonné mais na ndaku téléphone ezati et salinga ko bien te po na kombe na masumbu donc pia care na komo réseau est-ce que la ngambu na koti ya $50 il faut na pesa camarade et ça là qui na tongo to muninga na pa ko makambo pagi allo en Afrique d'ici aye pa na Jérémy nabi mutu mo boye soto kena yo Alex mutu ayibi téléphone na mutu ngo ape te na bambi bon ça va to kenga na la tabitenga na sungu de to kupera na to ko bana na bambi le ya ba 9h to komi ayibi singa mutu ngo ye ayibi singa te pesa nga liste ya bato yo oh bolale na bona ndako to zipe to sali liste to pesi abina monk zonga na midi bongo oya na bon ça va promettre na midi oya na ke na midi te no oya na yokuta ye
azalaki na bato na kati nga mpe nazozela etanga nazozela moke te namoni jeep moko liboso ya lupango eye etelemi jeep moko pene vimba miso na ngai moni jeep namoni sere moko pene ya bien akiti ntango akiti atuni maître na te eza na kati atelemi ke te ye pa bimi ntango abimi bamonani abenge mopanzi me toleka mwa pembeni nga moto nalulaki nayoki so abandi oloba na ye na ye supano makambo na nga ezosimba te orenouvele masolo siko ntonga nayoki natali jeep donc moto oyo envie ye osali comparaison par rapport na yo ya vie na ngai sikoyo bakoluka solution nga so nabi seke moto na ye sokaza danger jeep nga nalula ye moto asalela mero masolo nabi seke nga mpe nabwakaka dossier akoluka moto ayebi telefone nakota na nga mpe kaka na masolo kaka bambo to basilisi na ye to tokoti nayebisi nabi maître nde eza boye so nabi oyebisanga moto ayebi telefone ero deja tokomi midi akoyotika nango na osali mpe mabe te mpo bazalaka bandeko na ngai nga amonika naluka na nga kisi mbongo bando mpe mpona olika kisi ya mbongo abi te ngai nazwa mbongo bona ofuta nyongo to tosani bongo abi nabo ça va na banana na porte-monnaie wana oloba avant tokota na mozindo na banana porte-monnaie magique benda bato bambongo naye naloba sikoni premier oyo esali ke ememanga na bavie oyo ezalaki nini to na ye nalai na baproblème nalaki mpiaka nayeomona jeep liboso nayeomona moto aye na jeep oyo nga na luli aye pa moto nga na ye koluka solution mpo aye mpe makambo ezonga na envie ye nga mpe nakomoningaki wi nga mpe nakoma na vie oyo ndeti mama azali tonso mpe koleka vie yango esepelisa nga nde namonaki to na enviaki ye nakoti na masolo ebisika te Jérémie ndenge eza boye yela biso porte-monnaie yela biso poudre yela biso miroir mais miroir yango ye moko kotala yango te nayaki mpe na miroir na biloko nyonso basengaki basaleli nga bamakambo bapesi nga bapriere to bapesi nga bapriere babi na bon emeka nabimi na kwa sauce na bambeli bamaison moko ela na ngambu première fois nasenga $25 nabeti priere nasengi $25 comme essai nameka soki makambo ngo eza ya solo ntango nasengi $25 nabeti poche 3 fois ntango nabeti kudipa te nasanti neti poche na porte-monnaie na eningani nabimisa bene moni $25 bongo pene yeko esali nga soko plaisir nakomi mpe kosala vie wana leta nazosalaka bongo elai mpe na bato mosusu oyo ando osantiki so moto aza na mbongo na osantiki te moto aza na mbongo na oza nangu naza na pembe na yo te naza na mosika na otala nabeti priere nanga mbangu nasengi oyo naza na oposa nabeni me ezalai mpe na bato mosusu na alai so na meki ata na bamaison mosusu eyesimba te ere ana na ndo comprendre te ende simba te après nayo comprendre ke bato mosusu wana asalaka bapriaka bato oyo nabeni na bambongo na facilité boye mwasi olane via moto aloyengi masimbaka nde bambongo aza bien mais osutukaka nale na $1000 mbongo ezanga te nga deya nabendaki mbongo mpe so nga nazwi bandeko etindaka na vie ya loyengi nga mpe nasangisi yanga bamasa banini toki bastaff mbongo ekufa lokumu emata donc vie nange ekomaki bongo yona koto na opesa concept oyo ifo tokende malembe koto oyo ntango baloba na biso offrande leo nakomo comprendre ke bato oyo na bandeki kosimba bilo na bango mosusu bandeki kosimba te mpona balai bana nzambe bapesaka vie na bango na misala na bango mpa nzambe na nzela kopesa misala na bango mbongo na bango mpa nzambe kopesa baoffrande kopesa badime kosunga mosala nzambe ke liboso nzambe mpe akotaki nde toomona eza na Malachi eza na 3:7 na 11 donc bato bapesaka nzambe akotaka na misolo na bango koprotege yango bandeko oyo boolandanga makambo na oloba eza makambo ya solo ezalai na bato oyo oke na meki boye esimbi mpe te na force esimbi te eza na bato mosusu na koforce kutu te ka nde nalobi mbala moko mpe ye donc na comprendre ke bato wana babandaki kopesa bamoko na zomi bazosoutenir mosala na nzambe nzambe ntango bazosoutenir nzambe mpe azoprotege ya bango kote wana bandeko oyo baza limesaki mbongo nanga bapaster te ovwamisa bapaster te ovwamisa paster te mpo mbongo opesa motu
opesa musala nzambe evomisa pasteur te mutu apambola pasteur eza nzambe mais pour la protection mbongo na yo oza na bozwi na yo to a misala na yo il faut osemer na église pour nzamba kota na nelanga ya misala na yo côté na bana nzambe o koka kopesa te makambo na oloba bino banda komeka kopesa pour na nzela osolobi obatela mbongo na yo moko gérant oyo moko okokuta pe na ba Jérémie moko pe koto place yo zali basala pe ka misala oko perdre ebele lelo tokopesa neti exemple sur $1 million opesi 100,000 eza devoir il faut pesa 10 moko na zone oboko pesa okuta na bato ndeti biso na senti ko za na mbongo na benzi onyoso moto opede mbongo neza na sécurité moko te na benzi wa lokola bino obozalaka siko bozali sute bon naza sute mais temeza témoin il faut bazo comprendre le naza sute pour aller faciliter liboso tant nazalaka na ko leka boité na lo po eza pe na bato mosusu okuta aluka protection na ndenge na ya tie mwa pilipili atie mwa mungu na kesi sika tiaka po mbongo babenda te bato wana sikotanga tie bongo est-ce que bato bongo bafungolaki porte po zwa bango facile te wana nena lobeza lokuta po anga pe wana na nolia pilipili na noge soma pe pilipili na no soma pe mungu po na mesa na nolinga olamba mingi donc biloko wana oba banda changa na nolamba ona liao donc ngelo baki ato tie bongo na eza protection za Yesu Masiya donc biloko wana o azana buzoba na atika po likala biso na pe na no soma makala na simbi donc so tie makala po epekisa mbongo ne kende na nzimite eloko epekisa biloko wana ekende eza protection divine nzambe soka protéger yo nde atanga Jérémie na alaka kala na ye esimba te nzimite ma journaliste ke pilipili pene pekisa misala non bandoki pe balia pilipili bongo to karape bongo azwi atie mwa pilipili na ye wana na kati atie mwa likala po e protéger mbongo na ye ayiba te te wana eza lokuta wana seki na akutela na bato tosala neti ba Jérémie te tonso anda omona ke mbongo nezozala tonso basalaka yango te mais mokolo akutana akompa ke likalo nazotia na mungwa bato batiza yango mpona kolambela eza te mpona protection mbongo eza na Yesu nazoloba mpo leo na comprendre nzambe pe atika mpe bato mosusu bakende stage na monde de ténèbre mpo baya ndeti lelo bapapa lokadi bakenda stage lelo baye kofongola biso makambo ezalaka kuna mpo so nzambe atindaka eta protégeaki te mais lelo mpe biso tonga toyeba yango te na nzela na nga mpe nzambe atindanga mpe na meka mpo eza na bato mpe tobandaka na bango oyo tobandaka na bango makambo oyo neti mamana oyo nga na mviyaka lelo aza te lobi nga leke ya malamu me nga lelo Jérémie nzambe apesa nga mokongo te azala ye na ngai lelo solo na mitala vie na nga boye nazosepela na okumisa nzambe na nyonso na bandaka koganye oyo nanomona babénéfice kobenda bambongo ya bato naosepela mbongo mpe so na oblige kaka ifo esila to na ozwa me nzoka nga moko na kati Jérémie bato banda osepela na nga na bande kosouffrir en silence vie na ngai ala vie moko akolela na boye so na bato naolakisaki na angelu naza malamu naza kitoko makambo tu nzoka nga mona kati so na koti na chambre so na teli condition nga na vivaka donc na bato nasombelaka biloko nga nakoma kuti kolinga kuna aza na ndeti bango yango bien aimé eza na bato mosusu tomona na mokili omoni atongi baflat aotambola na bajaguar aotambola na batuareg neti papa nanga paster miko oyo eza nzambe mais toyebi batuareg mosusu ndenge eutela te yo moni kaka tuareg nga mpe namona kaka mama na nzela eutela bato banda oleka banda koyeba te nga na koyeba mpo ani namonaka ye ntango ozolula moto aboko yo oyebi te ekotinda nini oke na bisimbasimba na nga nazwaki chance mpo baninga toala na bango Franchard Dim ayeba ye na ngeringi maître John aolanda nga na poto na France ayebi ye akufa na misala oyo tondosala na bango lelo aza te me nga lelo naoloba nzambe atika ngai natika na mokili mpona natalisa bato mosusu ke wi vi ya kobanvie bato eza mabe konte na oyo nzambe azopesa yo so nzambe apesi yo lipa na ntongo okumiselango nzambe mpo eza na bato mosusu bana bacongélateur etondi mais sante akokulia ata Thomson yango boye eza te wana bacondition eza na bato mosusu bapesa bana bacondition omona moto mosusu alinga kepi fort mwana kepi anzoka motune awa bakusu bazalaka ataki elala naki chapeau eya bato mosusu ateka mokongo omoni na bozwi omoni mpe moto abongo asali sambla kobala akomi osouffrir mwasi ya bato
souvent tout le monde dans ma balle. Souvent tout le monde dans ma balle. Ceux qui moi si babala ni 5 azobota te la moi si mtabota rate. Nzoka eza na bato musupa ki na ko ndima engagement na mbongo bate ateki muko. Asali semblant ba nzoka ye moko miyebi ke na kobota na ngati. Ya bato musundeti tono banga na ndo souffrir silence. Ba preuve eza photo eza bomona makolo na ndenge ezalaki. Wana eza moyena kota nte to lobela aussi. Bomona makolo na ndenge ezalaki ya kopola. Donc nazo souffrir mena boye bato bazolu la vie à Jérémie. Ba kuma Jérémie lo bambonge kufa mezira bato ba masanga. Nzoka ngana olula ba onde balata kata couper. Nazata ba mais condition ngana za nango nazo souffrir. Mais lelo solo na fanya vie nangalaki emo na limwe 6 mois na kota ndako. Babona ne nyonso ilekela ngaka na ndako. Emo 8 mois une année car vie na ekoma ebongo. Yo lelo na kumisa nzambe. Lelo na koma banda janvier 6 décembre na 6 na koti ndako te. Nzambe pesa na kimia ona rataki na mokili. O muto akoka ko pesa ngango te. Ve même ba dorte ton comme qui pas ba dorte ba lembinga. Pour moi ba image eza wana. Pour moi comme tolo ba prévezal. Mais lelo pour nzamba Salomé ba chika. Nzamba pasteur Miko ba chika. Yango lelo na ba la mino na koma Jérémie ba chika. Pour nzambe wana. Asalanga lelo na ko mola la pongi ya bien. Na kota kasunda kute na koma lelo onaza na koma pe ko tambo ko saba misana na sala. Mais liboso na alaki bongo te vie na ngi alaki limité. Na ko banda mois bu na komi na 3 mois na koti ndako. Jérémie omona na suto to na obima boy. Ngana na balana na zo vivre bato ba omona nzoka ngai na zo souffrir. Mais moi na ebisa ba tala na vie na ngandi na vivre na ça. Moi na lo bezate. Ba o ka bazo lula ngai de Jérémie za panza ba de ça ba toi ça dans facilité. Ba o muto bisu ba ndo apepa na Jérémie ça la copie ni moi pe na ebisa ye. Exact. Pour exemple bato bisu so ebisa misa abebisa lo pe na banzela na. Donc vie na nga ezala epina mabe. Na nyonso na no sala. Ifutanga eloko moko te. Na bebisa ba via batu. Na kueisa batu. Ndeka tolobaki bato balingana ba ko pesa ba dimite, ba offrande te, ba monaka na pesa $100,000 na pesa 10,000. Wana on voit mi ça passer na pesa te. Bato abongo ba kueya ebele na yebi bato ebele ba kueya. Na banzela ko bato babendi ba mbongo. O bato ba ibenjo mbongo na kati ya voiture na libanda mais na simbika voiture no mbongo na kati kei. Donc vie ya bato wana ba nzambe te. Yo na lo baba na nzambe o ba comprendre que oui nzambe naza solution makambo nyonso. Ndenga ndeko na bino nazolo. Loso nazolo ba na lo ba te pa na mo nselongi na mabe liboso na bino. Na lo ba po bato mususu na mincho to loba. Akomi na suka, akoma mona ki ya nzambe zo umela. Na ke na ranzela mukuse. Eza lokola ndeka tolobe bato bani ba yebi nzambe te ba ngakoma kama nzambe te. Na lena muninga na ngana témoignage na lobaki yango. Batindele ba mbongo pona ma classe. Ayoko benga wapi na neto ba piga koma pirate. Abana ko mona ngapi. Ngapi na bana ko mona pi. Mais o sala ke tona ke tiki na jasa ke zo mbongo azupe mbo to umela. Azimo na bima salongo la tamo te mbongo ba classe bani esalinga bien te. Donc moi jalousie. Comment na ke tika azimo ata mieti te sauver rien. Na esene moi compréhension. Na bise ba ngana ke no sunzi ya mote. To masa nga bando kende. Lokola ayebi nzambe te asambela te. Na betika prière mbango. Na benje mbongo achaki na porte-monnaie eye pananga. Ngape na zongi na enda wi akene senga bika wi na to mbongo. Tanga komi na nda ma ozimbongo na zimbo akotsa mbongo na porte la fongola boy. Eloko ezati. Mais mama na cheki mbongo ndeko na bika ndenge sala. Okozo chembo likolo mesa metango ebungi okoke likolo na chambre. Mais o conscience ne ba kina chaki angwa. Mais tellement wana monyango to comme c'est na pantalon na longola. Ne muninga akumo simba ba poche eloko mais porte-monnaie na poche ezali. Mais bonne na yote to alela Jérémie kutoka bwana ine ya kine. Nzoka muta zo kotela, nzoka muta salie makambo wana. Bien aimé na batu mususu to mona batu malamu na ba vie. Nzoka batu bazo saki biso to souffrir. Na boy ba ola biso ki balingaka biso nzoka na bu tout on ba kena okuta. Ennemi numéro 1 ezala ne yo mutu mona ki mutu malamu. Taneti muninga o. Amoni azo kotela nga. Kite Jérémie kutoka bwana nzoka Jérémie nde mutu asalaki makambo wana po azangise kimia lelisai. Tonga yoko ya pa na ngai. Temana linga ka kamera na tonga opete masundinga zo lelisa nga passe. Na bise na bite.
yo tamola ndeni nga na zwaki ombo oh Jérémie mtu amona on est bavanti pour ça mon apporter mon neza ya kokanga ndepi bakanga buto et alega bon siko tia nga na loba ndenge na zwimbongo alo zwila ngondenge ni tematile amona on est na sa bavanti tona yo bimisa mbongo oh amona on sérieux Jérémie zwimbongo ndenge temala muninga na linga mingi na betele lisote masatala boy ah akifunda maman pana biso mais na chana ape muno makasi ndenge lo bani to koto to linga to fanda mingi pour na bana nzambe ezana batu musu bakenda poto a défi ande na kebo to na ozonga bako sentir bangu basali lokote tanga okomi pe na kanango po etikala ka bomo na Yesu bokomi na kana soit na France na Belgique na Londres partout au com ndenge yo kanisaki que so na komi na okuta ba facilité moko boye na auto mais okuta terrain muselulu ah ngadiana lobebe yo sani ok nzela mabe nzela no ok nezale sengote na boyo mona pozwi otongi pe biloko lobaki mais babi na biso suka likamune leke bande yona ba suka bato nete bateka moko suka bato mitu epola ndeti kamara na ngana akufa suka ne akufa liwa moko ya mointe bato bana poto neti laisser patch bato bana poto bayebi non laisser jina ayebi franchard dim pati le setina ayebi France bana Paris kuno bozana bango bayebi muto na zolo akufa na vie moko na bambongo ne mendenga akufela liwa ndambu ndambu esalanga siko ko banga na muninga to ala ne ya kufi boy mais ata esalanga ko banga mais na continuer araka tema talaka mbongo ndenge zala ko mu dosi mambongo onzi moko mozongo ko mosenga supi nga dessin o kokate mais tema na ndena loba na liboso ki na la déjà nzambe zama tinda nga stage na comprendre masolo ndenge na pona obetela bandeko na nga bolanda nga na minute po o bazali na likanisi ke bakende izamabe viwana izamabe ko meka kuti yona ko meka pe oketika munandaka nganga te tanga tona kenana ndaka nganga tona chaka makolo na nga kuna nganga ebi makambo na nga nyonso ebi ke oui Jérémie banda ko teka ba téléphone na lobi ne kuti lokote abandi ko loba vi na nga boye ne ko il na ebi ngati ndi na komobeta masolo vi na nga ne ko comprendre que place wana yimuta domina ngo to na cheki matambe na nga kuna donc nyonso ya nga ekomaki visible pa na na lesu ne loko ko kasha bo moina nga pa nezati yango bana nzambe to pe biso to komaka na Yesu nyonso ya biso batamaka na makila na Yesu ibatamaka na yemo Saint Esprit to komi na tango ya réalité za Saint Esprit to asu na tango to kende ko luka te oyo komi tango ko luka nzambe nzambe soko luki okutene vine ko bongwa yango tozomona susu bakonzi biso na babible batelisa biso alaki musoda mapinga munene me kati na ye bato babana ko envier me nzoka ye moko azala na maladi ya maba me na musika be bato bamona nazala neti général nazala neti bo nzoka komana bosenga ke na nyonso azalaka nango esenga ke faut intervention nzambe po azwa kimia na santé na makasi ne esi seki ete ndeti ngapi na o na uto like sabino mbongo na ndo esi se passe na ngati passe na bandeka ko souffrir na uto loba na kota 6 mois na ndako na bima te na lala ka nyonso na osaka wa mais to na robima bato bazo sepela nanga Jérémie bien donc nzoka ngamo na zo souffrir na ba passe ya makolo mwena kota na no muzinde to lobela ngo pe na wi na olata couper na bi ke particulier ta bien et ya papa na ngamiko bachika et ya po to salela ngo mission na ba ke kwa nzambe no mutasali donc bilo na nga no olata na témoignage wana il faut utapana donc na nzela nzambo na koma na esengo na le la lisuté na koma na kimia donc kimia ba bébé o bébé ala na maboka mama na bi ke mama na osalele nyonso ne na koma pa Yesu na force à souté ce nazana ngona kumisi nzambe nazana ngo pete na mitungisa mate funa ki eteka donc loka liboso na zona église kimia on a perdaka zwi kimia na source de vie et on a koma na Jérémie bachika po na kombo na famille na ba nyonso na la na zwa kimia on a na ngo lilote et on a hotel se bandeko vie otozala na ngo eza faux vie o pe bazana soki balandinga na minute batika suka nango eza mabe bilula lula eza mabe na pesi exemple nga moko kaka omona image pe na mobima na nga nena makolo atonaki na église makolo bakati bapota moko impossible so bomona Job te bonzima tanga o bomona image wana kutango ekomi okende kosila nde image ane tokangaki ma journaliste mtakangaki
maman prophétesse ani batika mutakanga inga po atotika mwa bilembo mais ndenge to na yaka so bomo vi na ngela ngima to na ndako banda nde na loba misunye banda ko kuwe misunye zo kuwe batu ba otangela ke oh akoma 12 ans ta okufa omona mutu uzutongo obenda mbongo na ye benzi bwe esimbi to bike menzo kingana moi pa kompe komune to mona ba komo ba tia komo nzambe boutique la grâce boutique boy oyo meki bwe simbi to ke ah ndeni ba misu esimbara awe simbi te peut-être na lobe mabe moi lobi sous ton roya na meki bwe rien ton sous roya na kanda lisusu kina zosko yebele kwa esimba kite na benda siko yebele ton roya bwe béton donc esimbi kate na complètement na holandela nande ya ba misu omona ka ba otuna wana boutique asanani zoka azoninga yeba information bien moi ton holandais mo te kutaza musala assemblée na église bo maman na yo comprendre mais ça na église ça na batu mususu moi limpe na église ana mbongo basenga ki mbongo na église apesi te metokute na mutu abongo na nzela obeti be pa mbongo ekei moi batu mususu na yale na mbongo mais moi ke le ba papa pasteur ezati po kuna dia basenga ki appel de fond na ngote siko kute na mutu abongo na nzela tongo benji moi pa obeti pasteur ba yibenga 200 300 ezati po ya ba déjà za na ngote na to mona na safira bazu offrande mais offrande bakena opesa nzambe yango te ba esenge ba pesa ezana batu mususu na ba église ba di meza amoy di me comme $1000 a commencé à nzambe kalki ah $1000 te ngamu ifuna pesa c'est koki na oka yemo akomoka kolela nzambe komi ta polina nzambe na kakolela nzambe na ma polina na ba pa polina akate oh il faut nzamba zwa 700 300 oh noki kabela ba shegana na ba o ba benga ngamo preso siko mutu abongo omuna loba pe ngana pesa ka ba 10 nzoka pesa ngo ya bien te tala sora bato na lobi memela bango kufa mso eza ya nzoto kufa mso eza ya biloko okoba ndo kufela biloko okoba ndo kufela tosu bana bakomo bela donc na pesa ngo pesa $1000 mais nzamba créer malade mona ndauna $5000 donc ebendi nyonso osalaki na pwani kozanga kopesa tant obenda bato abongo o alobaki apesa ya 10 tango bo pesa na église na mokili makambo nyonso ezala mibale to mona mutu ya mwasi na mutu ya mobali to mona pena banzete o nzeta mwasi nzeta mobali tango yo oboko pesa pa nzambe diable pe ana façon nini pa kobendela yo po piège neza ke yo pesa te tango pesi te mo a créer maladie na ndako ongo pesa no $100 $200 mais maladie ana créer lo et que si so nyonso tombonge silio mamobi chance so nazale na mbongo te mais moi na ngai noka kufi nzoka ezalaki bongo te soko pesa no ka dim enoki pa lingaka bela te enoki pe alingaka kufa te mais témoin yo boya ki diable peut profiter pour ya zamuta liboso ke na kufunda biso pa nzambe a profiter pe na nzela wana poza de ana etumbu liboso na ye asali sali ba grigi alba malade ekoti ba passe ekoti po nini oboya kupesa ndenge sengeli yo bandeko nanga muta pesa ke za nzambe mutu na sa mokilo mutaleki nzambe na bozwa zate ye muta sala diama asala or biso to lukela po to koma bazwi siko po pesa nzambe to monete to monene nzamba basali ne watia to musali ne to bo vivre kana obiso to zo pesa nzamba tiki biso ezana na bible ezana batu mususu peuple abike o bazapo na ngaba osala te bino batu boke sala bo memela kabango biso pe ya basala nzambe bazapo na pona biso na misala to zo sata nzamba zo pambula biso il faut to kina ko soutenir ministère wana o bazo sala ki tant suye bateki basala nzambe basambela pono koma lelo koma bo moto ngokome bia pasteur na biso za pasteur amukie na keluka pasteur amunene ma journaliste makambo pesa na église église na bongala mukie mais nzamba saleka na église amukie wana ninga lobaki akimi akomo batenga ifoni kwa pasteur atonda nzoka nzambe lipamboli na ye utaki place wana a permettre otombola pe musali ya nzambe otomba pe église osomba pourquoi posomba pe otonga église ndako nde to mona na bible bato musu batonga ba temple pona nzambe na o nzamba pesa mona bato abongo akimi pasteur na bango pasteur ana lelo to nzoka nzamba tombola ke po yepa tombola pe papa na molimo mais muto abongo mona ke kuna tant to kokuta na nzela nzamba o protéger bozwina wana te anomona ke ndenga zala ki place bato bi 5 na ndenga komi kuna bozwine komo sa nini e komo kita yo ke kuta ndia mutu dia nzamba pambole pe na bana na ye yo pe nzamba pambole pe na opambola papa na yo moite o a mérité na $100,000 te ya bonga ka ba offrande ba $500 ya ko okeluka mutu dia nzamba pesa ba no pe bazo passe ndeko yo fala ko pesa
bato abongo eza pasi nzambe na bozwino azate daso okute na bato basalaka misala oyo nga na lobo mbongo no ekekende bato mpe baza balolenge ebele na bafamille nyonso towana na mokilo bandoki baza oyo basepela te na bozwi ya bato basepela te na nde mutu nzambe azotombola ntango yo osali erreur wana molimo amvuti melongola mutu place ele lipamboli na yo ntango olongwe nzambe akoya pano te preuve ane tozomona Adam na Eve ntango tosaki su mobeko nzambe alobela mato mwasi na mvia bamoni tala eza kitoko na miso me nyonso engelaka eza wolo te baplake mpe engelaka me eza wolo te me ntango nzambe bebisaki na nzambe bakebatama ntango nzambe ayaki alandaki bango place wana te ayaki kaka place bango bakuta engelo bani place nzambe apamboli yo kokima te mpo place wana ke eloko eza te ekiza biso bato balaka mille te nga nakei na nga na bozwi na nga non zala kaka wana na nzela no mpe nzambe atie mpo otombola mpe eglize wana osoutenir ministère ekeye liboso nde tomona ma prophète Salomé bachika anzima un mois 2 semaines 1 mois afai na ndako mutuka ezali maboyi mpo afandika mpona kosoutenir ka mosala kaka oyo bapesa le révérend pasteur Miko batika l'homme de révélation ere ye afandi angaloba te engala fanda ere ye kuta azokeliani bacharmona non azosoutenir to mpe azosala bongo nzambe na ye mpe azobundela bana ne azobundela bakoko na ye lelo oyo babengaka moto abotaka te mpona basacrifice asala lelo abota tomona basara bagloire tomona mpe koko pa ye Raphaël donc esali bien donc aza na esengo akosalela nzambe na mipesa mpo amoni bambuma oyo nzambe asali mpona azalaka nango na kitiko to mpona ye mpe azalaka nango alukaka mwana mais neva mais ntango ayepa nzambe oyo alukaka azwaka kaka na jeune à 2 jours epesi jeune à 2 jours elongoli bavoyage azwili yango kaka. Merci bolandi ndenge ndeko na biso frère Jérémie atalisi bino molimo ya envie ndenge kumbaki ye pe bato bayebaka korespecte ma parole ya nzambe te na badimi na baofan tala ndenge sor na bango ezalaka. Alors naingi na tuna ye mwa question moko oyo bandeko bazolanda biso alors balingi bayeba na nyonso saki ya ndenge bandaki kobenda porte-monnaie magique ozobenda bambonga bato okomaki vraimen na bozwi ebele souvenir nini otikalaki nango oyo otikala nango lelo ketango otala oyo eza souvenir ya mosala na bandaki kosala soki mpe wawa soki mpe mutuka soki mpe nini nayebi te est-ce que souvenir moko ezali donc neva loso natie bokasa misala etikala misala to boye libungu tulu donc natikali na eloko te diable ntango apesi na loboko ya mwasi aoya otoka na loboko ya mobali ntango atoki na loboko ya mobali otoka ebele koleka oyo apesaki yo donc natikalaka mpena na eloko te donc makambo mosusu ya koloba eza ebele me tookema malembe mpo bokomprendre atikala na eloko te ndenge nini mutu azwaka tema towana baépisode mwa ebele tolobaka témoignage mwa nde tozokende natikalaka na eloko te na bénéficiaka bakwanga na banda kolia basikre na banda komela eyo banda nao mpe kokende me na boye natikala na eloko te ebongo lokumu bato banda kopesa wana lokumu est-ce que lokumu yango ti lelo ezala kaka te na lokumu wana esila mais lelo nakomona lokumu ya bana nzambe bato lelo bakoma kopesa ngai mwana problème mpe abengi nga Jérémie te nalei comme boye donc ntango nalaka na bambongo ya mama nakobenga nga te mais lelo mpo na nzambe omwa motu mosusu azosepela atya ta litoi mpo ayoka ta mapa moto mpo esoulage donc mpona eloko natikala na oka lokumu oyo nzambe apesanga lelo na papa na nga ndenge asoutenaka nga aire nyonso mpo mwana azala toujours bien ate elamba natikalaka nango te bokasi ate nde nalati boye paster Miko donc boyoki alobi atikala na eloko moko te donc diable azalaka na ye na reconnaissance te atosaleli ye ndenge nyonso tobomi nzoto na yo akotika koreconnaître ata mokolo moko te soki s'agit ya récupérer akorekele nyonso bomoni ndeko biso abi atikaki na eloko te mais or azalaki na lokumu banyonso bayebaki ye mais ata velo ya kinga oyo atikala na yango eloko moko te ata soki souvenir soki ata ya biki oyo atikala na yango te ma journaliste nakosekiso natikalaka na lipapa moko avant na ye église lipapa na elai soki osambelaka bien so ogangi longo no de Jésus trop fe kokatana donc yango na ye lango source de vie mais pour na nzambe wana bon tokodévelopper leonga mpe nakoma kopesa bato bamapapa ya bien mapapa la gomme komo kepe na suka conseil nyoko kopesa bandeko bazolanda yo parce que minute ezali sute pour na conseil na sepeli bato oyo bofanda mpo bolanda biso nzambe nanga pambola bino nzambe il est guerrier les révérends pasteur Miko batika l'homme de révélation nzambe maman Liliane
na pamboli bato nyonso conseil na kopesa eza vie koenvie eza mabe donc compter na oyo nzambe azopesa nango ndeka na loba iso nzambe apesa na midi 12 lipa donc lia lipa eza na bato mosusu mpe baninda na wana ba 23h59 neti wendo akonte ane kaka zane nango te ti ayekoma na 23h59 nzambe apesi akufi mpe na bozwi na ye kinga na ngai naluka vie moko boye oyo na ngai nakufa mabe donc toluka vie ya kokompara na bato te naloba te kinga naza danger eza nzambe pende akufa te alonga liwa biso nyonso toyana biso badanger te yo gangi danger mabele toonyata ozosalaki danger kemela yo mais le sel mabele oyo boya komela moto ekokaka yesu te troisième jour ebinaki diable po ebimisa donc motu oyo tosala tomona aza danger za ye ntongo na comprendre makambo wana nakomisela yango nzambe bana nzambe kangama na nzambe Jérémie azoloba bino lelo un jour tokuta mpe kuna tonosolola yango boye mpo na nzambe ndeko na moto afutelanga biye mais nayebi oyo nzambe aloba na donc mpo na nzambe akendanga mosika donc tokangama na nzambe vie na biso esuka boye te na nzambe vie ekosuka ndenge bato bakanisaki te nga mpe nakanisa vie na ngai esuka kaka kokotaka bandaku kosala meme leo ntango naye mpa nzambe nakoma leo na elongo ya babebe leo kumoma ndefi koma memwa moke mpo na kosala mbela mo ebelebele donc nasepe napesi naprofite mpe napesa mbote napesi mama mosakoli mama Liliane Bachika napesi yo mbote mama yoza napesi mama Ani Bachika place azali mbote napesi basiona bakontu mbote napesi apôtre prodige mbote napesi nono leseji na mbote napesi pati leseji na Mireille leseji na mbote napesi mama na Bianca wana chombo ya pasteur Miko Bachika napesi mbote siko zolanda ngai napesi pe famille makumbi pacho makumbi mbote babi makumbi mbote maître John na France napesi pe mbote non tonton Debola na Paris napesi bino mbote napesi Medo Shaumba wana za semeki nanga abota na grand sœur nanga Elias Medo Shaumba mbote na sepeli. Merci Bolandi, vraiment témoin nayebi ke boza édifié na bandaku na bino vraiment kolanda molimo ya invité kolanda pe molimo ya comparaison te o ezaki comme lité na biso na nzela ya témoignage o to tirer comme leçon molimo ya envie na molimo ya comparaison eza ya nzambe te na kati na comparaison pe na kolula lula ekotina okende kokota bikota kota se contacter na o nini nzambe apesi yo soka apesi yo lipa lia lipa koluka te nga na likaka soki frite soki nini te zela mokolo mpe nzambe akopesa frite okolia mais mpo na lelo se contacter na o oza nango kolanda molimo ya envie te kolanda molimo ya comparaison te tala ndeko na biso Jérémie akendaki kose compare na bato mosusu alulaki tala bisika ekomisaki conséquence nango ezalaka pasi mingi alors tokomi vraiment na suka na bosante bana etumba nyonso bisika bozali bosimba manduki na bino bokota na etumba po ete makambo oyo ekotela bino te na bandaku na bino na bachambre na bino wana na bosandi bana etumba oyo te balandaka nga baza ami na nga na Facebook tel que frère Gilio frère Bami frère Patou Bachika vraiment nzambe apambola bino pona lelo tosuki awa tokuta nsusu na prochaine édition pour na koédifier bino na bosante na sima caméra waso na sango eza péché munene na bosante muto asimba ki caméra kuna po ete ba image kota na ndako na bino frère nanga Platini Mamona pe na Freddy Kimona o basale te inte ba image ya kitoko oyo ekoma mandako na bino nzambe apambola bino pona lelo tosuki awa bye bye à la prochaine édition tokokota suna bandako na bino.